maloba koloba il faut ça la censurer yo moko oza na ba parents oza na baleki oza na bana oza na banoko oza na famille ozo sala wana ba bêtise donc au sala barrage moko ba famille na yo ba koki kolanda ngote yo zo tindika ko na bato kuna bango batala ngo ou bien c'est pour tout le monde que si tu le fais alors je me demande famille na yo ba koloba nini ko na yo alors donc ça comment on appelle ça association ya bana ba boya toli parce que faut que les aider à consommer parce que ceux qui va pouvoir trouver image de des un peu plus fort de laisser public de consommation vraiment ouais ça la plus la bêtise il y a moins de communauté non bien sûr si koyo c'est vrai qu'on a besoin d'argent mais ceux qui ont besoin bon mais mbongo kozwango te pombo mosusu ezali bo mamu bokale batu na kuwe moko boyebike largo kozwa mbongo mosusu okosala soki poison mosusu oki okosala soki ndoba soki ndenge soki nini tout ça mais yo moko koyeba sikoyo oyo nazosala est ce que na kibo moto est ce que c'est normal soki c'est normal te c'est pas normal parce que c'est pas parce que oluka ozoluka kaka mbongo kozwa ndambu lelo epi lobi mpe kozwa epi lelo wana kuna kozwi mais soki ezali na oswa ta lelo po banda kosala babêtise po banda kosala babêtise pour que bato basepela nango biso baartiste devoir na biso ezali ya kochanger positivement mentalité ya population soki bato oyo balingaka babêtise baza ebele tobeta bango kara okomona bato ya logique bakoya kobima mingi oyebiki mingi bato balobaka trop oh biso eloko tolingi te biso barévolutionnaire rien du tout il n'y a rien mais bato balobengaka comment on les appelle bato bavandaka tranquille baza ebele mais jour bango pe bakobanda ko se manifester tant bakoloba non bato oyo ba bêtise wana baleki trop biso sikoya bien to bana ko soutenir côté oyo ya positif okomona côté mosusu conscience ya mutu ezalaka mais ce to tiki anga kandenge wana ekoma que non pour que balanda yo na télévision na internet il faut ça la ba bêtise il faut lo ba soki ndenge nini alo wana komona bato bazola ah non wana eza question ya éducation mutu voilà merci beaucoup